Mbote la famille, je vous espère bien partout où vous êtes. Moi, je vais bien. C'est le 11 et je viens de naître. Alors, vous aurez remarqué, depuis ma dernière vidéo sur mon TikTok, je ne me suis plus reconnectée parce que nous avons connu un problème suite à une mauvaise manipulation de ma part. Je n'ai plus accès à mon TikTok pour un temps. Et notre équipe est dessus pour résoudre le problème. Voilà. Et notre live prévu ce matin à 10h est finalement reporté à 20h. Nous serons sur le compte de Kofi Olomide. Et là-bas, ça sera la fête. Eh bien, toquez dans nous avec un petit truc. Ekomyoki misanga mbango wa Kadhafi tangu bakangaki na barebel kanta obuya liwa nanga ebandi kalati amoureux kokoma sasa zonga et rebrousse chemin bébé yo moko ya kosala lever du corps zonga et beta demi-tour autopsie ebimisi kombo na yo bébé. Toke bébé. Liwa nzoka ebombaka moto na coffre fort lokola ekonomi na ye jour elingi eyaka kozwa ye. Bonsoir à la famille. Maman Bijou na kaka ko présenter bino salon na biso ya sika na appartement oyo tobengaka appartement numéro 1 bandeko oyo bosi bokende kuna bovanda kuna. En tout cas to saleli bino surprise, to changer les bino bakiti normal, ba divan to changer pe sala manger. Et pas la mission de Moussala, donc Moussala ezokini nango malamu, maman Nadine umela, otala salon na biso ndenge to changer bakiti, to changer les binope, salle à manger. Ndako bozo mo ezali chambre salon cuisine. Et comme akape 2 chambres salon cuisine. Bengangai au sala réservation ya appartement numéro 1 au Kozala jamais d'ici. Merci.